bomesana kolanda chaîne na bino Pedro Production grâce TV. La chaîne est la makambo ya bien, ba histoire bien, ba émission bien. Lelo ngai moko Fallon Kumba, babi Fallon Kumba raconte yé na kati ya Pedro Production grâce TV. Lelo na yeli masolo ya bien. Mais ba voyez na biso ya Pedro grâce Production TV, bobo ça na kate. Donc vous c'est la bino makambo ya bien, ba émission bien, vous en raté ko commenter, ba j'aime na bino ko continuer toujours. Pour s'abonner massivement na katia Pedro Production grâce TV. Alors lelo na elibino di solo ya sika les cas de message na va ko lubakaka balobi na katia fala me rencontre eza na masolo ya bien beaucoup ça la jamais de si lelo na elibino di solo na ningi na partager ngana bino elongo bino moko boyebi na mukina biso makambo et comment vraiment ebele na kina ndeko mwasi moko ayaki ko participer du solo na ngai fala me rencontre ta ayebisi nga fala me rencontre mon kilo ezalaka na makambo vraiment ebele makambo eza ebele ebika bandeko basi na Congo nde bamesana kodebrouiller na bango kotekaka na mwa biloko ndeko na biso mwasi bali koteka biloko na yebe ndenge ezalaka kaka bino moko boyebi ndeko na yeli propre mosusu ayebisi non nasi ndenge ozoteka biloko ekoki mpona yo te bakelasi ya bana minerval ekosimba te alors nayeli yo cope moko boye ya kosala kotravaille na ndako nde kosala ya bonne bongo nde tomesana kolobaka na Congo awa kuna batie salaire ya $250 nga na kopréféré okende travailler kuna nasi kota azalaki abi oui c'est bien kopo oyelinga eza bien parce que mosolo nga nasalaka ya koteka bapampers esungaka nga vraiment te na bana d'accord naza d'accord tokende koto oyelinga comme fia na biproblème eza te bongama lobi na tongo na koya kozwa yo tokende na salobi oui problème eza te na koya kozwa nga po tokende na si tongo etani abi oui na okende propre moko ya bien bandeko na nga oyebi na mboka na biso souffrance ezali yo moko oyebi kaka ndenge soki bayeli propre moko eza ya bien kopi wana babukana nango te oyebi bino mokoto bozali babi fala ni umba rencontre ye nde siko na makambo nasi mpe abongami na tongo wana akumani inde tikoto ya mosala yango bazwelaki ye madame mpesaki nga nayela yo yeyo yabi wi namoni ye aza bien ayebi kolamba wi madame ayebi kolamba bikorome eza te yo okotika ye yo kende na yo asala mosala na ye alors bandeko na ngai yango souffrance na vie eza vraiment mabe likambo oyo koto bozali epesi pasi mpe mawa bandeko na ngai likolo ya souffrance olanda ndenge ekosukela biso mais lisolo ngai nazobeta ezali mpo na ngai na yo koto bozali bokomante bajeme na bino baremarke bopesa toza wana mpona kozwa yango fi wana mpe abandi premier jour nasi abandi kotravaille avant kobanda mosala na ye madame na bengi abi nasi omoi ndako nanga ndenge eza awa oyo kaka bandeko nanga mokili makambo oyo balobaka mokili makambo madame abengi ye mopanzi abi ndeko na ngai moi ndenge oyo osala na ndako nanga awa tala koto oyo nyonso tu sala nanga na se torsionné partout mais likolo komataka te nasi ayebisi ok madame nga na koyoka oyo oyebisi nga parce que yo oza mokolo ndako mais eza te mokolo yango mpe nasi asali mosala nene ya esengo nyonso tu alambi abongisi ba 16h ebeti ayesi madame ngai fo nazonga madame apesi $30 ya transport ya batalaka na mosala lelo madame apesi $30 mais oyo obike livi nange ebongi awa bandeko eza pasi madame nga nazongi madame non okokende bongo te nasi wana bana aza napesi mwa loso mwa poisson mwa poulet okende olambela bana abi madame quand même eza te madame abimisi biloko apesi nasi azongi na ye deuxième jour nasi ayisu ndenge moko troisième jour ne bandeko nanga likambo nde ya pasi mpe na soma madame abengi nasi wana ayebisi nasi yaka depuis oya awa nayebisako likolo kopangwisaka te oui madame nayebi nayokaka ndenge oyebisaka ngai na kosala likolo te parce que kuna bato bamataka te madame naza na droit ya kotosa oyo ozoloba alors madame ayebisi lelo nga moko na permettre yo tozomata ensemble ngai na yo na chambre ya likolo okende kopangwisela ngai chambre ya papa bi madame pourquoi pas nasala nakoyoka oyo no ozoyebisa ngai parce que yo no moto oza maîtresse ya ndako na yo oyo nyonso koloba ngai nakoyoka ngo parce que ngai naza na ngai cercle domestique epa na yo ok problème eza te ezela nga na mata likolo
allez madame pas bati likolo ngana yo eloko akenda kosala kuna likolo ngana bino toyebi te directement tomoni madame akiti tant madame akiti abi ah nasi okokomata na yo likolo kesa mosali non madame nga okomata kuna nga moko te yo nde fale oke kokompani nga kuna mpona asala mosala madame abi ok yo mataka liboso nga nazolanda na nsima bandeko na ngai nayebisi no pauvreté na vie eza mabe makasi kozanga mbongo na mokili oyo eza mabe makasi ndeko nanga bandi komata na madame inde te bakomi bana binasi yo leka liboso kota nga na tikali na nsima ah madame nga nakokota liboso ndenge nini parce que yo moto oyebisanga ke nasala mosala awa bana bino kobanga tozobanga pourquoi yo leka liboso kota osala mosala madame moko na nsima naweli kokota akoti na chambre moko madame na ye aprécipité moko bino nazoya na kezo eloko natikaki na se bandeko na ngai ya soma mpe ya kokamwa yango nalobi ke bandako bazotongela biso na Congo awa eboma makambo ebele okomona lelo moto azokule na jeep omona moto azokule na bamituka kafu mais oyo eboma na nsima ni bandeko na nga toyebaka te alors mwana mwasi wana abandi kokota na chambre directement abwaki misu de gauche amoni karabasi mwa boye ezalaki wana apiko eloko nini eza pembeni napusa natala fiana bandi koavance un peu mpe ntango akomi directement amoni serpent fiana boye akanga mebi ntango maliboso na vino moto amona serpent ya moni yango ozala ndenge nini fiana alingo nzambe esimba motema na ngai nzambe protege ngai nabima awa malembe miloko moko mabe esalamela ngai te nyoka telemisi motu na ye fiana bandi kobima malembe abandi kobima directement abandi mbango tina se madame atuni oh menasi osisi kosala mosala tokiti pourquoi non madame pope moko eza te madame me yo oyebaki eloko eza kuna esengana kota pwana eloko nini madame nano libanda yoki pema na okoka lisusu te mama moko la fi wana abimi libanda madame moshisi na okopa mwana amoni nini kuna madame ye moko ayebi misala na mobali na ye oyo basalaka na chambre wana mala moko madame moni ozalaki etala abi nga mpe nakokota kuna te parce que biso tokotaka na chambre wana te directement bandeko na ngai madame alandi fi wana binasi yo moni eloko nini na chambre kuna bino madame yo oyebaki ke ozaka na eloko na bino ya mabe kuna na kati mpona nini eseki nga nakota kuna madabi non akosala eloko te elaka juste kaka nini fantasi totia bino no madame nga na okota lisusu kuna te madame abi pombe eza te mpona oningi nabakisela yo opombe oyo okotaka na chambre wana osalaka mosa bino madame lelo nazonga nano na ndako ndenge namoni serpent ebekisi morale na nga lelo na otravaille te abi ok ende na frigo oza biloko ndenge ozalaka bino madame lelo mokanza eloko moko te nazonga na parce que morale na nga ebebi fidafi wana akangi makolo ne kundu na ndako na bango ayesi bandeko nabi mama tala likambo na oto okuta na kota mosala madame na biso atindaka nga te nake kopansa chambre na likolo mais lelo atindi nga na mata likolo nakende kotravaille bandeko en tout cas il faut kobunda mingi na vie parce que soki ozangi mbongo peut-être okufa ya bolafa sopenga okufa ya bolafa okende ofele po bafi wana kota bakotravaille bandeko ne bayebaki te bayebi te koto na saki na kosala te ebi te so na saki travailler ka bayebi te bayebi kandi on a pu ngala mukaka tongo akendaka esika au travail c'est tout fina luko ba mama tuka le bosambela nzambe ni reza boye tant musu ngai mwana lu nasi bongo mona ka tuma tuneli kamuni nasi tango ya koyela so mwa loso mwa poulet mwa poisson abi mama tuka na osonga kuna te mama eseli kamuni okuta mama omoni tango nakendaka na musala na biso na veni ntango nakotaka bato ebe batalaka nga bazopose bakestion na bango mwa mwasi oyo estce ayebi makambo ezalaka na lopango oyo me nga te mana bakokipe bango te na bakopeta bango kana yebi ke nayeli mosala na nga nakoti na bimi c'est tout bakokipe bango te moko mosusu wana nasi wana azoesike mama na ye propre oyo abota ye abi mokosi mama oyo abenga bi yaya ndenge okota kobimaka esalaka nga mpasi bato ebele bakoti na lopango babima te me yo okota kobimaka mwana ezala mayela mama nakomprendaka na nga mpe te sensi mama nayebisaka ngai mama lelo nga nake kokombola chambre ya patron na biso likolo mama nakutani na serpent bandeko na ngai oyebi likambo epesi nga mpasi siko fi wana na se
soki akotaka na kati ya chambre ya mobimba na ye lelo serpent soit amelaka ne bato ndenge fi wana ye moko ndenge alobi na se abi peut-être misala mama na baza misala mabe peut-être bazwaka bana misala na bango nyoka wana ata mosasalaka mabe abeti vene babomi yo okende na chambre wana okende mpona ofele yo moko oyebika bato baza na bamboka makila ndenge bazalaka kaka fe na biantuka mama na okende te ndoka mama na yoki pasi nga mwana nga okende ofele yo na okotika bana na nga wapi mama wabi tokumisa nzambe soki okotaka na chambre wana serpent wana nde alingaki koboma mama eza bongo bato ebele bakosignale nga te ezalaka boye nga na bandaki koboya yango mama benga moko na ye kovivre yango na misu na ngai mama bino okende te balali na san balali lobi nayoka telefone esoni patron abengi yo nasi mais bando ntongo tokomi déjà 10 heures ozoya te ndenge nini non madame nazoyoka nzoto bien te na kokoya lisusu te abi yaka obangaki pamba moto akoboma aza te moto akosala mabe aza te ya kotravaille soki olingi na basoto salaire okoma te ya $500 bandeko na ngai naseki pase lisolo oyo esekisinga mpe epesinga mawa vraiment na motema moko fe na vanda abi $500 na makambo akoloba na ngai $500 na makambo akoyebisa ngai nazalaki na 250 nakomi na 500 nakosuka nakende to nakende te bino koyisa mama te ezala calme moto akosala mabe eza te baninga nyonso bayaka awa batravaillaka bazalaka lese me okikambala moko bongo nasiko tavandaka raisonner vraiment journée wana madame tikelanga tanga raisonner na kopesa répondre $500 fe na tete machine $500 eza mpe ebele mpo na ngai bana klasi kolia kofutela ndako na $500 eza ebele nakende abi non fala mpumba rencontre betana lisolo oyo partageant na bandeko na nga mpe reconnaissance grâce tv yango nga mpe na mibeli bino lisolo oyo epa na bino nakoki kopartage lisolo nga moko tina bomba yango alors fui wana bina bina bino bakiseli esala ekomi na $500 nakosala kaka ndako kaka kolamba $500 seulement alobi bosunga ye nano akende kosala yango to akende te ariske vi na likolo ya $500 to ariske vi na ye te bino nde boza wana bino nde bokopesa réponse mpo na nasi ayeba te nakende to nakende te yango nayaki koparticipe lisolo nga na bino en tout cas nakozela bacommentaire na bino baremarque bajame na bino ekosala vraiment bien makasi parce que tozalaka na confiance na bino mpo bino boyamba biso deja na bandako na bino en tout cas napesi merci mingi napesi merci mingi na moposte balobi papa Pedro Kangila motema ya mama tete ngoto nakosali te na nsima na nga nazomona babi la coordonnatrice balobi Simi Blanche mwasi moko atonda partout ya mbishi nakosali te papa Ngwanzu derrière la caméra yapesanga toujours mposa oseka balobi poisson balobi mwana moke na makambo na ye babi mwana mobali moko mayele etonda ebele naposani te mwana soki nabi naposana vraiment wana na bamotema mabe napesi papa Prosper bakina na kati ya Dallas bambote ebele tata mwasi nanga Marceline Kinongo balobi mwana lion ya ntongo soki nake na Bruxelles namoni Celestine Leu Ngonga mwasi ya mbishi mwasi atonda mama losambo toujours mpona bakoko na ye biso oyo naposani te na Allemagne balobi Aminata mwasi ya papa Touré mobali akwesa so seliba na kati ya libota bambote ebele na posi na botani te Clara Madia balobi mwana moke na bambongo na ye bambote ebele banasi la belle na soki naza ingra te naposani na famille na nga moko balobi bébé Tracy na bébé Tresia napesi bambote ebele mama na nga Nzuzi papa na nga Sami Sainte yazayaka na Priska mabele ya mbinga président bambote ebele na yo napesi bambote ebele ba gros bisous na bino tomonani à la prochaine numéro ciao.